Bonjour, bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin, bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner, bonjour, coucou la famille, bon déjeuner, voilà, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bon déjeuner dès ce matin, coucou, 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 bon déjeuner, bon déjeuner, bon déjeuner, bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. En tout cas, bonne année encore en 2025. J'espère que tout va bien. Moi aussi, je me porte très bien. Kabilo Boyebi, Tozo Kine Moussala. Bon boulot, hein, voilà. Et puis, bonne chance, Bazoluka Moussala. Vraiment, bandeko nangai, bobo to bondeko, na bandeko na église catholique, shalom na homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika bizuibino, respect ebele na chef coutumier, na biso, vraiment toki, tolobi matondo na kimbangiste, salam alaikum na bandeko na biso musulman, bambote ebele na bandeko ya témoin de Jéhovah néo apostolique, église Abima, et même na quartier 5 toko sandenge ya mukete. Voilà, bande konangai toko zobino time belete, c'est juste na tongo ya lelo tozana communiquer na kati ya Londres, bande konanga pourquoi pas yo poko zala pe na bamboka ya zinga zinga, toko senga yo kaka o like vidéo o partager, bande ko sala kitoko makasi, soki yo pe ozana bamboka mususu, oyoki vidéo oyo partager yango, zongisela yango batu ya Londres awa, bamona makamunini ezoleka na Londres, eloko nini basengi bango ekozala kitoko makasi. Avant bandeko tocha yango nalingi nalinga to solola mwa muke, esalaka kaka bien conseil, toche vidéo wana, topesi communiquer et puis to clôturer pe na conseil esalaka malamu. Tango na pesaka ba conseil, ngai moko pe na mipesaka conseil bandeko nanga, parce que mukili oyo totondaka ba conseil te, et puis la répétition c'est la mère de la science. Tango to répétaka ngo esalaka pe kitoko makasi na kati ya ba vie na biso. Bandeko ndeko na biso mobali asili kokufa awa na kati ya Londres, me balobi auti libanda ya Londres, cela veut dire que na banzinga nzinga tamusu na Birmingham, tamusu na Manchester, tamusu na ba ville eza ebele na kati ya mboka oyo, tamusu auti na ba ville wana balobi aumeli te na kati ya Londres. Aumete na kati ya Londres, mwasi na ye balobi kutu bayebi ete, batu bayebi ete physiquement, mais mwasi na ye azali atiki bana 4, ndeko mobali auti kokufaka liwa ya briske boye. Dernièrement, balobi ndeko moko akufaki pe na Londres, bakala mingi te, ça fait même pas un mois. Ndeko mobali azalaki pe na matanga wana, abandeki pe komiliga, komimonisa mwa muke na milie, mais aumeli te. Bande konanga yango siko bata Londres balobi bayebi ete aumeli te bako kotize te, yango ndezo pesa mwa mobulu na sens que balobi ezalaka te ezali bongo te. Bande konanga ndakumisaka mingi batu ya Londres na kote ya kusunga, kote etali cotisation pona matanga batikalaka sima te, balobi dernièrement kutu cotisation wana ebimaki so pe ba 40,000, ndeko 40,000 ezawa te, 40,000 ekosomba balupangu ebele na Congo, ekoko tongisela yo pena ndaku penda evandi, batiaki yango kapo na cotisation, lokola ndeko awumelaki azaki mutu a millier, bango na bango boyebi awa eza mboka, balingi mwa basapologie, balingi mwa bisala sala, bango na bango en tout cas bakotizaki makasi. Mais ya mwana mobali o ndeko na biso bokoyoka montant oyo esali pasi na ndeko na biso papa ekanga, topese bambote ebele, atikali sima te aleli na nzela ya audio, alobi vraiment esali pasi, yango alobi to partager oyo pote bandeko bolamuka. Mutu akala na Londres azali te, mutu asika pe na Londres azali te, mutu nyonso oyo atie makolo na ye na Londres azali parmi bino. Et puis ndeko mobali alakisaki bolingo na ye deja, bombato o mususu bamonaki ye na matanga oyo eutaki koleka. Yango bazosenga bo kotize, sino te ndeko bakotumba ye, ndeko bakokunda ye na ba condition moko ya malamu te, badele ebandi koleka na morgue, bazali kosenga na communauté soki bokozwe en charge te bolo batangu yango yo pona
bakunda batumba ye ou bien bakunda ye na ndenge oyo commune amoni akokundela ye. Voilà bandeko na ngai ezali pasi komona ke mwana mobali osoki bomoni ye mwana mobali kitoko makasi mwana mobali o ndenge bapesi pe compte ya place batia mbongo tango mosusu nazomona ezali compte ya mwasi na ye bazali neti bazali baluba. Alors nalobi kaka entre parenthèses bandeko na biso baluba namoni bolingo na bino ebandi kokita nayebaka bino bongo te nayebaka bino ke soki moluba moko akwei likambo bino nyonso bokoti bokotala te bokotuna te ezali nini asali nini bokoti bolobi mwanetu me lelo bokomi kokabwana okoyoka kuna papa sango abandi okoyoka papa sango abandi koloba na Mai Kalambai oyoka Mai Kalambai kuna azongiseli Pierrot okoyoka donc baluba bokomi kose déchirer bino na bino bomituna likambo nini bosali eloko nini bolie pona bokoma ndenge wana parce que na modèle bozali même na kati ya Londres awa bokoyi kozanga te 10 baluba po 15 baluba 25 baluba botie pe boyembongo pe emonani nazali kosala tribaliste te mais toyebeli bino ndenge wana bozalaka penza bino na bino mwana muteketa bolobelaka yango mbangu bandeko nanga sans tarder nalingi kotiela bino yango et puis tokokende kosolola kopesa mwa conseil bandeko nanga assurance ezalaka eloko moko ya malamu bilamba oyo bozali kolata na kati ya Londres awa ezali motuya ezali cher ezali na dépense ya kosakana te surtout mikolo vie emati makasi ba salaire ya bato emati te bandaku emati makasi bandeko nanga bozala bilanda landa te awa na kati ya Londres bangsu bazwa chance bavandaka na bandaku ya leta babengaka yango basoki pe ba housing ba biloko moko ndenge wana ba council pardon bazali na chance na bango bandaku na bango ezalaka cher te eza nango na suka plus ou moins 600 à 700 livres soki mutu azozwa na ye ba 2500 ba 2000 na ye ça dépend mobali pa ye na mwa 2000 mwasi pa ye na mwa 1800 mwa 2000 bazwi kaka 800 700 bafuti ndaku mbongo nyonso etikali bandeko na ngai ba charge na bango courant eza mingi te bakotikala na mbongo bakolata mais yo mutu oyo bandeko ozalaka na ndaku ya privé okofuta ndaku ekomi 1800 1850 oyo biso oyo 2000 ndeko nanga même salaire na yo eleki edindi salaire à mobile edindi bokotikala na mbongo ni obino bokene kosala ba sapologie ya n'enviez pas yo oyo zui ofuti ndaku na yo yebande olala bien olongoli pe ata 20 ezaka pe cher te ba assurance wana ndenge bomonaka ya moins cher penza ezali oyo ezake okufi bakunji yo pe déjà assurance soka pesi yo ata 6000 na maboko tangu pe batu baya kobakisa ta muke kaka parce que mutu bakundaka ye toujours kaka mombongo cotisation ekotaka bakokunda yo bakotambusa photo na yo boye te bandeko tokoya tosola mwa muke na ndenge ya assurance eza cher te bandeko nanga même il y a 15 livres par mois ezali même il y a 20 il y a 25 bandeko nanga par mois ezali 25 wana ekokokala msu kosombela yo sapato ya griffe te mais botala sikoyo ndeko mobali bote elali tatu pe katami mais bazotambusa lelo photo na ye pour na cotisation cela veut dire que atiki pe bana 4 bazali héritage na kati na mboko yo cela veut dire que abazwaka pe mbongo ya bana bandeko na ngai nyebi te bana na babotami na loi nini na loi liboso bana 4 bango so bande kofuta bango lelo tango se komi bando futa misatu ata bazofuta misatu ndeko mwasi na semaine na mois pona kaka bana na ye en tout cas akoma katana ba 1000 livres bon pona kolongola ka 20 ou bien 25 ou bien bolongoli 50 même na mbongo na bino bana mwasi na mobali bozofuta assurance na bino ezali pasi bandeko nanga bolamuka eza kitoko te même famille bino ba famille na Kishasa onde kona biso akenda poto boye bomoni pasi ya poto ndenge ezalaka ndeko mobali yeyo botala mwana mobali ndenge abendi bote penza pe a son âme botala mwana mobali
abenda penza beauté ba lineti pe koti okende kotala pe boyo kao ba kombo lineti Viviane. Me botala ndeko mobali lelo bazoloba bayeba kunda ezate elamba wana pe alati soki bobendi bokoyoka oh Adidas oh boye yaya suki pe babendi beauté lelo mwana mobali akufi kaka boye bandeko na ngai vraiment mwana mobali kitoko boye akufi na ye kaka boye mbongo ya kokunda ezali te. Bandeko na ngai biso toaka kosala émission tovandaka na biso botindeli biso mambala danoise lekisela biso émission oyo na boy famille na ye bima benganga eza makambo lokuta soki bomoni ke eza lokuta bobenga papa ekanga oyo asaleli biso audio oyo boluka ye boluka ngai te na boy na ngai makambo. C'est ça, on ne veut pas de problème. Toza na début de l'année, je ne veux pas. Donc, ce momoni ke zaba conseiller makambo, bino, bosala nini, bobenga. Bande konanga soko ni ko cotiser avant to tia audio pona bakunda ndeko na biso mobali na ndenge esengeli bokende bokoma SORT search code na e ezali 110400. Voilà. À compte na e number ezali 11020 368. Donc na epte so bozo mona ngo bien na écran MC komona na ndenge inverse. Voilà. Donc search compte là-bas oyo baza awa koma 110400. Ndeko boko tchango na compte ya Jennifer Ngalula. Naza surface à la combo ya mwasi na e cousine na e ou bien quoi que ce soit. Tolanda audio na bon kebi nyonso oyo ezolobela makambo yo batu ya Londres toyebi bino na makambo boyete bo fungola motema mutu asikana mutu akalazate mutu azali mutu soka ye na Londres boyambi ye soki likambo ekweleli ye bo oyo wasana motema ko cotiser mais bolo bakate oyo batu akala o batu ya sika parce que yo mutu akala na Londres okokende pe na Belgique oke na France okende kotala batu okwei kuna pe okufi batu wana babwaka yo basimba yo te baloba azali mutu ya Belgique ou bien azali mutu ya France te mutu azali mutu tozali ba Congolais poisonga lobi baluba bamanyanga malade nozo so kabula mais tango bino bo bandi ko kabula bana Londres akala bana Londres un jour bana Londres akala bokoma ba 80 ans bokoma ba 90 ans ba 70 ans bokokufa pe bato asika pe bakoya donc Londres akala na Londres asika ezala te tant que bozo vivre bozali batu bolakisa bolingo bolanda na bokebi nyonso. Bonjour, bandeko na ngai congolais na sali audio oyo pour que tomeka kosunga ndeko na biso oyo auti kotika biso ya mobali. Ndeko wana azalaki pe na jour ya enterrement ya défunt Poli akufakia. Donc corps na ye esali 3 semaines na morgue. 3 semaines na morgue. Ba famille na ye, ba proche na ye, ba mekai kozwa po azape na famille te. Mais to ba famille, c'est-à-dire famille en dehors ya famille biologique. Aza la famille ba mekai kozwa package po ezama moins cher po ba meka kokunda ndeko na biso na ndenge ya ba conditions ya bien. Mais pour le moment ba Congolais bazo cotiser te. Ba Congolais bazo cotiser te. Donc package yo bazwa ki ya moins cher et le kinango 9000 te. Mais baza ko se retrouver quand na 1500. Garçon oyo akufi atiki mwasi na 4 bana. Baza bato ya sika mwasi ayebani na batu te. Mobali pe ayebani mwa muke abande ko s'intégrer parce que auti na province ayeko malbanda awa. Mais question nanga eza moko okenga na zotu na ba play na ba prêtre. Baplay na ba prêtre. On a yoki bokomi koloba ke non aza moto akala en Londres te moyebo soutenir yete.
de konanga langage on eza langage ya mabe na condamné yango très fort langage on eza langage ya mabe po bokunda ndeko na bino congolais eza nécessairement te qu'il faut yebana mais garçon oyo azalaki mpe na millier oyo akufi azalaki na millier bokomi kolobaki non ndenge aza mwana kala ya Londres te ça c'est quel genre ya différence oyo bino bosala wana mais problème na biso eza yango wana te ya kosala différence problème na biso ezali ke ndeko na biso congolais akufi atiki biso azalaki mpe na kati ya matanga ya poli na salle azalaki même pas une semaine après aye kotika biso ndeko nanga bosala courage oyo bino bobotaki parce que lorsque je disais que bacourager basalaki cotisation ebimi mbongo ebele bato mosusu bakomi koloba o ekanga alobi na biso bacourager konga alobi na biso bacourager mais oui parce que baénergie oyo bino bobimisaki wana il faut ozala courager mpo bozala bobimisa baénergie oyo bino bobimisaki mpo bosala cotisation mpe borécolte mbongo ba 41 000 c'est du courage siko bino bolingai naloba bino nini bozala fainéant parce que on eza genre bafainéant mpe basala cotisation incompréhension papa baza de compréhension courage oyo bino bozalaki nango bosala yango epa ya poli boza bacourage basiliki na matanga na ye baza bafainéant bosala yango mpa ndeko na biso mpe oyo bacourage te bosala yango bokotisa ata ba 20 livres mpo cotisation etambola botokunda ndeko na biso en play c'est courageux mpe garçon oyo ata ye poto sika ata ye londo sika peu importe on n'a pas besoin de ça bolongola badiférence na bino oyo nga nazoyoka bazoloba bato akote ya salon nani berli na salon ya bercy bolongola badiférence wana botiela biso aza congolais tokotia numéro nasololaki na mwasi na ye nasololaki na groupe oyo ezokotize mbongo numéro ya compte tokotia yango bokotize mbongo de façon ke makambo ekende rapide soki bosali yango te bandeko nanga bakokunda ndeko na biso te me bakotumba ye ekozala honte na biso bacongolais eza honte na biso bacongolais voilà yango moni nasali vocal oyo botindela bandeko na biso nyonso tu tolongola tendance wana ya kokamata ke tolo bakepoto kotize mbongo ta na motu wana il faut azala nécessaire mais faut azala mwana Londres ya kala bolaike babundela biso et là nazo lancé appel na bandeko na biso mosusu bokanisa te ndenge bino boza wana nde boza kose considérer baprêtre baplay na banini tout et tout eza na bagroupe oyo batalaka bilongi soki elongi ya oyo basali matanga na ye na ndenge oyo bango basala yango bango bamoni mais so bamoni elongi ya oyo mosusu bakosala yango ndenge moko te alors yo sikoyo moto oza koassocie bango bato kozanga na bango wana ozo associe bango po ozala moto ya Londres ya kala do il faut ozalaka na banganda il faut ozala olakisaka bilamba il faut ozala na barestaurant po ozala moto ya Londres ya kala po bango bayebi yo po bamonaka bokutanaka soki oza ndenge wana te bakokipe yo te donc ezodemande na bino bato botikali soki bolingi botikala kaka na makanisi wana keloko ngai naza play nayebani mais ntango tokomaka na kango bato mosusu baza wana oyo basala na makambo na bilongi na bango na ndenge na bango bakotikala kokotize mpo na yo te ndenge mo balingi basala yango mpo na ndeko oyo yango nazosenga na bino tout congolais oyo akozala touché na message oyo garçon oyo ndenge tokende ça fait 3 semaines yango oyo cotisation ya mbongo eza kaka 1500 c'est rien tokotize mwa mbongo bandeko bazwaki package oyo eza ya moins cher tosala effort biso bacongolais ata ba 20 pour que permettre biso tokunda ndeko na biso au lieu ke batumba ndeko na biso au cas où mbongo ekoki te au cas où mbongo ekoki te alors play nyonso tu place yozali prêtre nyonso tu oyo place yozali message yango natindeli bino tosala effort baénergie tobimisaki mpo tokunda ndeko na biso poli tosala mota ndeko na biso oyo mpe azalaki mpe na milie o elongi garçon oyo tomonaki yango na matanga ya poli basalaki mpe bango surtout makambo bino bosalaki bango mpe bazalaki na kati que ça soit azala moto ya Londres ya sika to moto ya Londres ya kala tokotize mbongo parce que c'est un congolais atiki biso atiki bana 4 na mwasi na ye mwasi mpe ayebani te na milie
Yé moko pe ayebani pe na mingi na milete na totala wana te totia cotisation na biso. En tout cas, mama bima na milieu tokotia account wana tango na kosala émission. Mais account yango déjà naza nango batindela nga yango na kotindela bino yango moto nyonso tu oyo akozala motema malamu oyo atala yango na angle wana te ya ba oyo ayebani to ayebani te 20 livres ekosala so bien pour que totia mbongo ekoka pour que tozwa quand même dati oyo tokoni mpona enterrement ya ndeko na biso. Merci ngai moto nalobi awa naza ekanga naza communicateur numéro 1 oyo eyebani awa na kati ya mboka oyo toza ba leader ya opinion donc il faut topesa point de vue na biso si makambo toomona yango eza clair te nalobeli motu mabe te mais nazongi na bato bazonga na conscience message ezali bato bazonga na conscience tolongola badire na biso na kati ya bamboka oyo ya bapoto mais totala ndeke ka oyo toza na yango. Je crois nalobi botinda message oyo ekende mpa na baninga toza nefiske mbongo tomona na yango pour que ndeko na biso batumba ye te bakunda ye kokunda. Merci et bonne compréhension. Merci. Numéro 1. Voilà, donc bandeko na ngai soko lingi okeka na banque na yo okomi sort compte hein eza 11 0400 et puis okeyo komi account number ezali 11 020 36 8 11 020 36 8 ekobimiso banque eza banque nini mbala moko okomi kombo ya Jennifer Ngalula otie mama Jennifer Ngalula zala transparente tango bazotia bambongo lakisa mbongo kombe batie po bakunda mobile na yo atikeli héritage ya bana 4 obandolia kitoko na kati na mboka o 4 bana eza mo héritage. Voilà bandeko na ngai communiquer eleki bien papa lobi makitoko makasi tobeteli maboko vraiment et puis bolingi bato bazala na millier ngo ezalaka wapi botinda adresse ya millier pona ba oyo bayebani te na millier bakele kokomisa kombo na millier bakoma bato ya millier bato ya couloir hein voilà bato ya mazantoko. Voilà bandeko na ngai eloko na kosenga na kati na communauté eze eloko moko eza facile eze eloko moko eza nango cherté eze eloko moko ya sacrifice ebengaka nango pe liwa te ezalaka lokuta kende salisa assurance na yo bandeko. Assurance vie eza eloko mususu, assurance ya enterrement eza pe eloko mususu, eza biloko mibale différent bandeko nanga. Bansu baloba na sesa assurance vie na ngai na assurance vie wana eza bambongo ezalaka kesoko okufi okotikela mwasi okotikela bana etango musu pe soko okufi noki te nzamba ovandi na otina ba 80 ans assurance vie wana esilaka so comme na 80 ans okufi te assurance vie eke 0. Mais assurance décès kende koloba bien assurance décès bandeko nanga bakokomisa yo bakotuna yo olingi ya ndenge nini ya combien soko olingi ya boye bandeko nanga bakosalela yo na montant ya moins de 25 livres. De ozuika na banki na yo olobi balekisaka ngo na direct débit donc soki encore mukolongo ekoki balongoli na bango yo 20 balongoli yo 25 ça dépend soko lingi mukolongo bakunda yo babwaka bandeke baya na ba chevaux baya bo eza ça dépend ba honneur yo lingi bakundela yo nde montant oyo yo kotuna bango ngana lingi mukona kokufa bakunda nga boye bakoye biso ekokute ba pepe ba autant pona awa biloko evariaka nango mwa makasi te. Ale obandi kotia na yo ndeko na ngai toyebi mukolo te toyebi ngonga te olie photo na yo ebanda kotambola boye epesi kitoko te wana topesa no conseil pona respect na yo ndeko na nga awe ekomi makambo ya millier yango tosenga adresse ya millier eza adresse nini pona ba oyo balingi bakende kokobisa bakoma bato ya millier. Mais millier wana bandeko na ngai bana basi ezaka ya bana mibali eza ba adresse ba salon de coiffure faut qu'il y ait na ba salon bakati yo suki otikali kuna
obandi kotonga, obandi komela momuke, obandi koseka, wana ndo kobi mutu ya milie. Bongo ba mama, soko lingo kota na milie, bino moko boyebi, basalaka ba muziki, soki basalaka ba nini babenga ngo nini, ba lady boss, soki biloko nini bandeko nanga basalaka ba soirée, ba soirée pe soko lingi yande kwa Koffi Olomide okei, yande ko na biso musu ya munyanga mama soki mama pasa kenda ba ozokena ba soirée na bango bazomona yo ozobeta mwa sac mwa boye mwa tentire ekoti nde milie yango wana bandeko na ngai. Epi soko pe matanga eza na quartier okei kaye pe ezalaka obandi kotia ndeko soko zoluka milie yango wana. Meza pe na makambu nango okene kokuta nango kuna yaya oye bako supporter milie pe koko boma le bala na yo milie koki pe kopeso mutema pasi yo komi kuna baninga babimisi basaki ya makasi ya ba Viviane ya wapi mama yo ena mwa sac na yo bord ezanga kombo ndeko nanga okozala mal à l'aise. Donc esoko lingo ozala heureuse en tout cas elikambo ya bien ezali kaka assurance. Vraiment assurance décès, assurance vie, assurance maladie, assurance. Eko sunga yo ndeko nanga. Toko mina biso na suka, bola ike bo partager. Ndeko na biso zaki na assurance te. En tout cas, bandeko nanga botika ye bongo te. Moi 50, moi 20, moi 30. Na bino batu oyo boyebi ke awuti. Loko batu ya Londres, balobi a yesika. Ba na yebi ke batu ya Londres baka mikote kokunda. Bazalaka des fois te boyoki ndeko moko aute kokufa ya 3 semaines ba cotiser 41 000 bandeko nanga mbongo ebele après matanga mwasi na ya ngindi na ye mais bandeko bino bato boyebi ndeko soka wuti kote nini soki na wapi soki na Birmingham soki na wapi yaya bino pe bo cotiser botinda awa bolakisa bolingo na bino boya ebele bokita na Londres balobi azana ndeko te ai pasi makasi azana ndeko te na kati ya Londres toza ebele aza yemo kote. Voilà bandeko nanga vraiment tokomi na suka boyoka pasi na mitema likambo ete ya yo vandi na France ovandi na Belgique place nyonso ovandi eloko ekoki kovandisa yo na kimia ozolamuka o ezali assurance décès kolinga te bembe na yo o elataka kitoko o ebendaki bote o ezalaka boye encore pe mikolo yo bakomona babandi kokata ba video na yo ndengo bandai kobina ndengo ozalaki kolakisa basapatu ndengo ozalaki boye me babandi kolukela yo mbongo mpona basala nini bakunda yo ekosala soni na mawa bandeko nanga assurance kende senga yango ekozala kitoko makasi. Voilà tosuki awa pona lelo bandeko nanga ba mama batata bandeko bino moko boyebi vraiment live together ezawana bandeko nanga ezali site de rencontres bien organisé na ba oyo bazwa na solitude oyo azomona ki azo se sentir seul yaka benga biso na 0044 74 38 03 03 16 23. Voilà. Okozwa mama la danoise. Et puis toko solo là, toko tala ba critères oyo yo osepeli nango puis toko pesa ope ba conseil pona ba msuba yaka na ba critères moko ozo comprendre yete alingi mobali ou bien alingi te. Mobali aza mobali eza ilongi te, mobali eza mbongo te, mais mobali ezali savoir vivre koyeba tala ndeko mobali oyo soko totali ye le mso bande ko simba pe ba mbongo mais bandeko nanga akufi mbongo okunda ye ezate. Voilà donc bandeko nanga bino mo bomoni na kati ya ba banque ba compte na biso to aka na ba carte omwaka mutu ba carte ebele mais na kati ya compte eloko eza nango te tala cotisation pesi ka 1500. Donc moi si nende ngazaki wana azaki nende loko te bomoni azane ne loko te parce que cotisation pesi ka 1500. So moi si ne pas zaki to bazaka na mombo na ba na ndako o tala pe to sape na 4000 biso pe to za na 3000 to za na 10000 anga sa nini
ale bino bata Congo bozela kaka ndeko na biso tindela biso bomoni ke mbongo ezali su na poto te bola muka bobongisa Congo bola muka na bino bobongisa mboka awa na poto mboko ezate mobile kitoko boye na konti na ye jero mwasi na ye jero boyoki likez, partagez. Voilà, votre maman leki internationale, la danoise. Vraiment, nabino sobolingaranga, natiki bino toke musala. Musala papa, musala maman. Alors, à nous revoir. À plus tard. Bye.